nayambi Herman na kati ya groupe Simba, nayambi Dacosta na kati ya groupe Simba, nayambi Lina na kati ya groupe Simba, nayambi Popine. Donc on a côté groupe Simba pour groupe Simba ezaki un peu ba principe belé. Tozaki on a 6 mois ya stage. Bozana on a 6 mois ya stage, ba bandi bino stage. Après stage boye ko sala test. Président abanda ko linga teto kende ba nzonzingi ya pamba. Po bato belé yo mona na nzonzingi wana tilelo bakoma ba nzonzinger, basala ba nzonzingi ya ba ofele. Bato belé ba tourna pas major ba tourna ya ofele. Ya ofele ba pesa bango ni dej kwanza ta frais de régie o ezalaki bozwa frais de régie lukata mo loko mela to ni ba pesa bango te. Groupe les étoiles la pesi mère étoile mbote place azali wana collègue nanga yebi place to. Ah ngefi na ko pas le bi collègue non nani te mame étoile ici la za collègue nanga si la bisalo a collègue nanga mais si la banda théâtre liboso étoile oyebi yango te papa ko kozala na 100 ans aboti mwana ya 2 ans donc mwana liboso ata na 80 ans mwana 2 ans kobengaka mwana 80 ans yaya dorene étoile baza ya na leki nani yaya na leki na tuni kasi pesa la question étoile yaya le problème c'est étoile aza yaya na âge na respectaka za kutu maman na pesa ke respect belé aza maman mais la cadre ya musala toza ba collègue président Tito a joué na groupe Simba aza mwana elombe te obonga ko jouer na groupe les étoiles naza mon étoile te parce que bato tout ba pesa ba mbongo wana ngala l'équipe bango ce qu'on a capacité même mère étoile ayebi ke ngala l'équipe bato wana tout ba swa ki ba mbongo wana belé plus que nga la l'équipe bango la connaissance artistique au moment li kamba ba grand toti au moment Angola ebungisi bato identité au moment Angola tellement bato bakanga makamwa liboke moko boyi mais ba biso ko songi kini ko so travailler pour opération ngai so na kekine nga presque ba collègue na nga tout so na kekin na lobi na yekin na zana membre effectif na groupe Simba bino moko ba journaliste boko ma comprendre que muto aza grand te chance moko pesa meli oyebi ka fanda tourner ba nzonzingi ebele na Angola ya makasi ML TV original 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 Embanda London TV original. Merci na ba oto balingaka chaîne Kitoko boye bozala toujours bonné bozanga jamais déçu na chaîne Kitoko boye vraiment na un artiste monene a beta a joie à travailler nga vraiment na ebi bien pour ebi vraiment bolibo bonaye to s'abonner merci sous na mutu wa salanga ba bi alingaka tena bwaka ime na opese ka mbote po yende makambo na boyi na ko bwaka mingi po ya lingaka ta bana pesa ka na lingaka te bwaka ngai merci sous na bébé Christiana mwana ya pas de banque nationale engaye nazana artiste ya munini na otanga kombo na été mais to mona esi kubingo mona merci sous na cameraman nanga simenga caméra kitoko image kitoko ya tongo lelo bomona kitoko mona tala ne benzinga beauté cameraman nanga ezula ngai éviter ngai o ya zalelo spécial pour ngai bo Watar DC bonne santé kitoko nazabo muni déjà artiste ngefi vraiment tu découvrir a uta wapi abanda wapi aza mwana nani pe aza sikoyo pa nani merci boni ndenge nini masolo ya art résolé oui masolo a résolé ka normal yo ebika ka musana biso eza art donc yango ezakaka bata oye ba confinement ba trop bazana parler j'ai des ndako banini ndeni bo travailler to bozaka na parler non toza vraiment na pause yo yebika ka mboka toza nango ba règlement ndenge ezali quoi donc toza na temps Covid yango esimba te ke to tsa ba entrepreneur trop pour makambu vraiment non ifongwa mité donc to boyi ba kokoso ba nini donc yo za mutu ya boîte oyebi ba réalité tozo kima donc merci yangande ko ngefi nalingi opanzela nga suko kombo na très bien kombo ba botelo vraiment za la kanani oui kombo la nga vraiment za Dieu merci na peso kombo ya ngefi oui Ndiefi eza na grand frère nanga mutapesa nga kombo ya Ndiefi donc apesa nga ngo Ndiefi titan on a bandi makambo ya théâtre na kenda kaka na kombo wana est-ce que vous avez nani oya peso poser pour ça la théâtre oui nga vraiment idole nanga eza avec Coco Dio quoi donc nga vraiment à chaque fois na mona avec Coco et ça la nga plaisir donc avec Coco Dio donc ba coup de chapeau malgré na joie chance ya ko travailler ne scène moroté mais tubanda komona na groupe Simba abanda ko ya tubanda komona na donc ve Coco
Bandi théâtre na groupe na pêche bandi formé na théâtre. Oui, ngala bandi vraiment théâtre na groupe Les Triomphes de l'Éternel ya Manassé Mapanda. Donc pardon na bandi non wana te ngala bandi vraiment théâtre na première primaire. Donc ngala bandi théâtre non ya classe, ba théâtre to benga ba parascolaire. To ndaki osala ba théâtre parascolaire école na école boké bokutani. Donc to ndaki osala ngo mingi na les intrigants. Wana otanga na ofuta. Donc bana masina nyonso ba yebi école futa. Donc à partir wana ndenga la bandaki théâtre. La bandi théâtre ko lungwana nga wana na kendaki na les triomphes de l'Éternel. Na PCMO te président Manassé Mapanda. Place ba réseau Abima. Pas Manassé Mapanda donc tous ala rapena ba réseau wana quoi. Wana ba réseau azanon ba réseau te. Bandaki wana et après ko lungwa pas Manassé Mapanda na kendaki pa Bomi Biwela. Après pas Bomi Biwela na kendaki pa le roi Manoa. Parce qu'on a groupe bondé qu'on est qui reçoit moi conscience vraiment à théâtre. Voilà. Tant que nous avons conscience c'est ça qui mais ba modification mo ya ba makambo belé et ya ki wana. Donc à partir wana vraiment moi ba modification makambo belé et ya ki à théâtre. Ko lungwana nga wana na kendaki na groupe ya ve na biso donc papa na biso Ebwel. Oui, biso bandi théâtre kala. Biso bandi ma théâtre kala. Mère étoile a yebi. A yebi kendi fa bandi théâtre kala yebi place à Lali voilà. Mère étoile a yebi. Oui, mère étoile a yebi. A yebi kendi fa bandi théâtre kala. Pour ayebi source, ayebi ba place tozalaki na NTPC Tchangu. Tant na lobi NTPC Tchangu place à Zali, mère étoile a bien ndi fa zongi singai. Na PCMO te place à Zali. Donc tant na lungwe pas Ebwel. Voilà bah ça bah vieux ya kala théâtre akufa paix à son âme. Tant na lungwe wana après siko na yeko kota place makambo banda ki mama na likambu na yeko kota groupe Simba. Donc groupe Simba ndesko est réformé ngai. Et l'on a biloko nyonso on a mané ko kantiza vraiment théâtre. Mais ça qui théâtre était. Parce qu'on a groupe Simba. Non, mais on a groupe Simba. Oui, mutamemanga na groupe Simba na PCMO te beau frère nanga tonton Edimo. Tonton Edimo na PCMO te motema ya Colline Mbandila, famille Mbandila, famille Nzundu na PCB Mbote. Wana zaki beau frère nanga. Atindenga na groupe mais malgré tindenga ba exiger nga ifona na demande d'emploi na CV. Et pour kuna avant kota na groupe Simba il faut avoir diplômé. Soko za diplômé mata ko za diplômé za gradué oko kota. Soki oza na sewana okota groupe Simba te. Kendaki na CV na ngai na kena demande d'emploi na koti na groupe Simba bazeli sanga vanda. Tant na vandi après ba yeko benganga na kei. Tant na koti groupe Simba pour groupe Simba za kempela ba principe belé. Tozaki na 6 mois ya stage. Bozana on a 6 mois ya stage, ba bandi bino stage après stage boye ko sala test. Ba bengi sima ba juriste, ba zaki wana ba président Bodo, ba président Belé, ba bandi ko présenter biloko ba lakisa ki bino. Bazo tout la bino ba question, bozo jouer, ceux qui au réussir ndo comme membre ya groupe Simba. Premier film au sein na groupe Simba zaki féminin. Oui, premier film na la scène la groupe Simba ezalaki si je me trompe pas ezalaki Vagence ou régime matrimonial. Donc entre vagence ou bien régime matrimonial. Et bien Simba on doit pas se mettre figurant. Non, on a la groupe Simba la tika là jouer figurante. On a la groupe Simba tous les pièces on a la tournant la participa. Solo. Oui. Soko bandi ko talo ke osomba régime matrimonial au mona ngai. Soko kota okota la nini. On a lobby vagence au mona tozana ba lule la ba prison. Donc il y a le groupe Simba vraiment nazalaki membre effectif ya groupe Simba nazalaki salarié na kati ya salarié dans Nzonzing. Oui, Nzonzing na ngai liboso na bandi yango na Congo. Muto a initié na Nzonzing ezalaki Prince na PCMO te place azali Prince to place to yaki koyeba na ba Sila Doré. Na joueur mobile ya Sila Doré. Zo ba film moko jomba la Sila Doré yango pozolo baka sikoyo ozalaki ko sokola baka. Voilà, merci, ça tombe bien, yo Mogolandango. Ah, Yannick Ibondo, papa na exercé Ibondo. Na kata Paris, ba mbote eshikozali, pourquoi pas na bosana? Patricia la pomme webo, Mikola Zoka na soute na WhatsApp, na Facebook, azomona na soute. Na ebite suki ake wapi. Moi ça kitoko na kata Brésil azaka moko. Patricia la pomme webo.
mozo kanate zo mona te merci na bossa la le sous-souté kubwaka yé yanga na bonanga merci tozongi sous et pas artiste ngefi donda ah yanga ndeko somo yo sakalate ningo panzelanga sous-souté ke na film wana osantaka ndeni na film wana tongo ndo jouer oui film wana titre nango ezaka kalunga bana nanga ba marchandise donc eza film oyo première nzondingi na nga na sala tokutanaka bon ebangisaka nga te po na utaki déjà na groupe oyo déjà tozalaka bien formé tobangaka te po soki nga na tournaka peut-être banzondingi ebele non te na Congo avant na yangola po ezalaka ke président abanda kolinga te tokende banzondingi ya pamba po bato ebele yo mona na nzondingi wana ti lelo bakoma banzondingere basala banzondingi ya baofele bazwie bamemie pa mutu moko boye atourne bafuti eloko te nga nde naye kosala nde siko bapromotion na bango te me bayebi place bazali pas major bisadi ezalaka soko ke pas major soko tourne 4 films c'est ka futo 2 films tourne ofele ya solona tuna mutu aleka pa yango ba joueur ba major ba film ebele nga na kendaka pa major nga mutu amemanga pa major eza Belleville memanga pa major to solo là ba yebisanga bongo donc au tourner 4 films 2 films to futa yo 2 films ezo fele et ça là que le temps na lingina ya retourner nde na sala yani na voyage aki donc ezala bongo yango mona bato ebele ba tourner pa major ba tourner ya ofele ya ofele ba pesa bango ni dej kwanza ata frais de régie o ezala ke bozwa frais de régie lukata mo loko mela to ni ba pesa bango te ata solo pas on a yebi yango biso to boyango na ba nzonzinga ebele po président manda kotemela biso alobi ke mutu o nga na koyoka na groupe na nga Simba akyo kosala nzonzinga ya ofele lungwe groupe nga première nzonzinga na nga na kenda pa prince na zo $50 bato basala scénario ya film wana ezala Herman da Costa ezala prévu tozala ngai Herman da Costa biso misato na prince ye moko mais sala ke contenu nga nazaki moi distance bango bazaki pembe nde bakutana basala film wana muta dirija asala mise en scène ya film wana eza Herman je comprends wana baza bato nga na yambi bango na kati ya groupe Simba na yambi Herman na kati ya groupe Simba na yambi da Costa na kati ya groupe Simba na yambi Lina na kati ya groupe Simba na yambi Popine sikoyo ba fan na biso kaka basenga biso to sala un peu réalité malgré théâtre ezalaka vie réalité na sens ni na lobi vie réalité pour la théâtre so to bi to boma mutu to trichaka mais la vie normale so muta kufi c'est que mutu wala kufi mais na théâtre eza limitation de la vie donc tant que tu imites vie c'est que ça vie réalité c'est que ça vie à soloté et là on a ça imitation to limitation et ça la kaisusu réalité quand on a bien abino que micro na boka na ba souté pour na olia souté tikana boka ta bébé christian pour na zolia na ngate ba tuna boka bango ba pesanga bambongo kutu ya ndamu so tikana mbongo nanga ah na banga yo fele merci na songi susu et pas artiste ngefi artiste moro bien à travers toko lo ba toko nga c'est pas na ni a jouer bien merci na zongi pa na yo artiste boni te kimi ezali super totonga oh nazales totonga nyoso merci et na lingi opanzela nga sikoyo arrivé no awa na Luanda okomaki na groupe ya nani oui arrivé na nga na kati ya Luanda premier groupe na nga eza groupe to salaka ngai JC na Diama groupe kiaku ezaki na Sapu to salaka groupe tout ensemble malgré moi ba difficultés à rater ça là qui nga la lungwe Sapu na ye o jaenda donc na ndenge to kabwana ki bango batikana na groupe nga pe na benda na ngai premier groupe na sala na Angola yango les groupe to créa ki to za collège des fondateurs to za ki 3 ngai Diama na JC Diama comment jouer pas maman Lombote na PC Mbote place ça na PCP mère Lombote Mbote nayoki mingi lobi po presque mingi bayebeli na groupe ya Mama Étoile Yolande Kingombe oui nga vraiment na travaillé kuna groupe Les Étoiles apesi mère Étoile Mbote place azali wana collègue nanga yebi place to ah ngefi na ko pas être lobi collègue non nani te Mama Étoile collègue na yo aza collègue nanga ya musala
collègue non mosala. Oh, mais biso nyonso tosala ni théâtre, muto asala la théâtre, na muto asala théâtre ba ubenga na bana. Ça na respect. Zala respect muke. Collègue eza lokola ngani tuzabeta ba collègue. Oui. Oui, mais maman za collègue non, taza maman non. Te expliquer ngelo ni ba bengi collègue s'il vous plaît. Te sala musala moko. Ba tu to sala musala moko te. Et toi les artistes et comédiens, nga les artistes et comédiens. Tout ça ba collègue, tout ça na discipline moko. Yango te Yango bengi collègue. Oui, tout ça ba collègue. Mais azaki président dans le groupe nous peut ozalaki. Johnson pas président na groupe place nazali. Jackson. Oui. Na ibeta sana. Théo Johnson oyebi azaki na les étoiles pe oyebi te. Ba utana na mama étoile na groupe Karmas, place bazalaka bango nyonso. Ba utana na groupe mama étoile. Te ba utana na groupe Karmas, pas président Carlos. Bazalaki sika mo bango nyonso na mama étoile. Na mama étoile Johnson, DJ tout fort bango nyonso bazalaki na mama étoile, bango nyonso bazalaki na Karmas pas artiste ngefi o ezali TV bota la biso. Bazalaki na coupe papa Carlos te groupe ezalaki à mama étoile. Te ndekolanga to sala bazalaki boy bazalaki président na vice président. Problème te kozala président la vice président. Eza problème te ko wela ba panzala po wela ki président. Ezalaki nani? Mama étoile. Nani ayaki na non. Tolo to tika kokosa. Groupe ezalaki boy basali lokola collaborateur mo boy. Nani azalaki na Angola, nani ayaki kokuta muninga na groupe. Mama étoile muzali kokuta muninga na groupe. Siko akuta ki nani na groupe. Carlos. Então groupe ezalaki ya président Carlos. Mama étoile nde aye akoti na groupe ya président Carlos. Ba komi ko travailler lokola azalaki pe grand. Po azalaka grand. Azalaki grand, mbala moko bazui ba tie vice présidente na kati ya groupe. Então donc cause à la vice-présidente oh tangi wana bazaki sika moko na ye bazaki sika moko ba tout fort ba vérité ba DJ ba Rihanna ba onyo so uta groupe moko siko tango esali ke place basé simbité mutu moko andi asoka courage ndenge pe na bino bosoka courage tende neto soka courage nani kasi po bino po esimbaka te pende boya na groupe ma étoile nde bosoka courage bolongo te biso lungwa ta oh osakoni bolongola nde mama étoile tone yo yebi na yoka bolongola mama étoile nta useko yoka bongo biso de lungwa te biso nde tant que moni ke makambo esimba te po nga muta kotanga na le groupe les étoiles ezaka doré nga na nzonzinger nga zalaka artère ya mutu te na Angola a oh oui nga na artère ya groupe Simba ya président Elombe nga ba collègue bon tant na lobby likambo collègue étoile oboyango ixi la za collègue na ngai si la bisalo a collègue na ngai mais si la banda théâtre liboso étoile oyebi yango te ale mabana aza collègue na ngai yandi mosi aza collègue na ngai poto zaki na papa moko Elombe nga na uti na groupe Simba malgré na yaki kokuta ba président yandi mosi pa koma président na groupe na ye na kuti ba ale mabana na kuti ba mama Kalunga ba mama Kabalunga malgré za na groupe na ye bana ya groupe le ba robenga nga noko po yaza yaya papa ko kozala na 100 ans aboti mwana ya 2 ans donc mwana liboso ata na 80 ans mwana 2 ans robengaka mwana 80 ans yaya donc si la aza yaya na ngai de cette étoile pas yaya na yo oui na aja na bana étoile baza bana étoile baza bana nga ba benganga noko doré makamuna oloba dora yebi yango ngefi oeza TV yoka oeza TV doré étoile baza na ndé doré étoile baza ya na leki nani yaya na ndé na tuni kasi pesa la question étoile yaya problème c'est étoile aza yaya na âge na respecta kaza kutu maman na pesa ke respect belé aza maman mais la cadre ya musala toza ba collègue ozo comprendre bana ya groupe les étoiles bana tout ya groupe les étoiles il faut ba benga noko po étoile aza yaya na ngai bana na iba sa banani sérieux ça aza yaya na ngai Mamo Indo aza yaya na ngai bongo papa Bidi baza ba grand frère nani baza ba grand frère nani grand frère oh pas Bidi baba grand frère na ngai ya solo oui baza ba grand frère na respectable on makasi merci na koko wa na boka na boka koko ya bambote sika zali ça to songa na place ozo comprendre o mani ba journaliste boko mo kota et loko confusion moko boye ozo comprendre ngai na uti na groupe Simba te nga na uti na loba ko bien nga na uti na groupe Simba eza parmi les 4 meilleurs groupes na Congo et bimisi pe ba terre makasi obo yango te bosko yo benga nga bato bilo benga ba mama na nga bo benga ba mama na nga par rapport yani tant on jouer na groupe na bango non yoka bon c'est là président Bodo
président Bodo aljoua na groupe Simba aza mwana elombe aza mwana ete bazalaki ba partenaire a mwana te nani pe asona mama na biso nani mama Mindondo ajoua na groupe Simba aza mwana elombe tolongoli totie nani excusez nani président Tito ajoua na groupe Simba aza mwana elombe te obonga ko jouer na groupe les étoiles naza mwana étoile te boy pendant que ça moi na groupe les étoiles d'Afrique na travailler na groupe les étoiles mais naza mwana étoile te nga père nanga c'est elombe Faustin Soukar elombe na pesi ba mbote belé papa nanga merci artiste Ngefi siko oza na groupe ni nous jouer siko na groupe na ngai ça la groupe déjà oui to ça la groupe na biso groupe ngozo kana te miko zo bati ni somo ko na ngolo zote te boyebiti ba groupe panzana na Angola awa oyebi groupe nini oyo salaka rage tango bakabwani ezaka groupe ni groupe mama étoile então biondo yango ndeka mde kabula na lwa te on se le dit au moins groupe les étoiles na Angola mobimba ezaki numéro 1 ezala rapeka numéro 1 ozala groupe ni oyebi awa na Angola ezala makasi na Angola groupe ni bi na Angola za makasi groupe na Angola na bien makasi association des artistes fondation Dunda nana beta no palace de fer nana beti sa pa nana gagner matembele na ndaku na ye nani les étoiles d'Afrique scénario ya nani oh yoka zela écoute-moi yoka dalingi opanzela nga sikoyo ekamusinga makasi scénario babeta baganyela wana na palace ezalaki nde yo teza ngai ya solo teza ngai bango baganyela matembele ikayanga ka scénario wana yango tokenda na beta ngopeka kuna ezala ngati équation pièce yango tonga to tourna on les étoiles pièce yango ngona ndeko na bino moko panzaka ko te na panza ko ndeko na bino boza bokenda nelongo nani DJ te ngai sola lungwaka les étoiles ngabo confondaka te yoka mosoke lungwaka na sima ya ndeko wana tongo bakolingaka lungwaka yo moko bolungwaka bino nyesu nzela moko biso bi solongo très bien soki tant to suspendaka étoile yoka teza ko bongo sikoyo eloko esalama bongo lelo ata na émission na lobiki na kosi na changer maluba bazongisela nga émission liboso te bolobaka bosala émission salamanga chiffre ezali ke o to lobaka ke to longoli étoile siko so na lobiki o to lungoki ba ndiefi mais bino bolobaka na émission moko bo tournaka na mopao bolobaka ke bolongola étoile lelo comment loba lisusu po bo sololi boza bien yango lobi to loba ndenge kendelaki makambo simbaka te nga sola lungwa les étoiles nazwaka décision lungwa les étoiles ya kalika mambongo po boyoka ngo te nazwi lelo occasion na lobango tozwi marché na vai toko kobeta ngo na palace de fer to composa scénario wana za ngai lokola bo commencer ya makasi na ballet to balisi yango na ballet ba pesa je crois $350 ou bien $250 nga ba pesa nga 3000 calculer siko nga ba pesa nga 3000 mais nga azaki chef na les étoiles kasi mbongo wana babayaki bosala ngo susundela ngo kaki bosala ngo su film moko boy obongo DJ azwaka 5000 de kasi ya lokola chef de rap te ngam tu nazali chef de rap wana ya commande chef de groupe azaki chef de groupe voilà DJ azwaka 5000 points afanda azwaka 10000 points vérité azwaka ozana tout bazwaka ba mbongo ozana nini o na prévie mbongo azwaka oui bien likambo ya 5000 ebima kutu avant nga nazwa mbongo ba DJ fande bazaka na basi na groupe batu wana babimisaka déjà secret ke ba chef bino bazwi 5000 biso na tozwi 3000 mais jour nazwa mbongo bona nazwa 3000 kwanza elekelanga parce que bato tout ba pesa ba mbongo wana nga na l'équipe bango ce qu'on a capacité même mère étoile yebi ke nga na l'équipe bato wana tout bazwa ki ba mbongo wana ebele plus que nga na l'équipe bango na connaissance artistique oko sala ki ni yango l'équipe bango te ka yango te nga sali biloko ebele nga tango nazala na les étoiles tous les spectacles to sala na les étoiles c'est ndiefi muta komango tous les spectacles yo sala na les étoiles oyebi Dunda spectacle nini auto présentateur nga na les étoiles o mutu muso apesaka ça ko chance que c'est pas pesa la chance pour ba comprendre que même na ba répétition na ba ida bien nga na bien formé Dunda nga na bien formé ezala bato ebele na vie artistique na bango premier spectacle makasi basa les a par là sur des fers ba pesa ka mame toi les merci ebele vous comprenez nga za kengrate nga na groupe na Angola première nzonzing na nga la tournée eza groupe les étoiles ya mame étoile sosola wana non na koti pe groupe les étoiles té na yo ko tourner na yaka ta ke nzonzinger na tourner sosola
Et après, Dora et Kendo soutenir étoile. Nalo répéter la parole, on a Doré. Aïbsanga Ndiefi, Kendo soutenir étoile. Nena yaka. Na yeko kota, to pesa na ba force. Yango moni que tant on a kota na portable un plus, to beti ba palace de fer. Na ba capacité un défi. Merci artiste Ngefi, to kino panzi vraiment très bien. Nangina ba sikoyo. Groupe na bino etambola ndenge nini bozana ba idée nini ya groupe ni pour ça na bata oyo ba groupe eza bien toza na film to tournaki eza titre lango je crois conséquence corrige mieux que les conseils ezali et comment maki pa na ngai na chaîne non silité tikala moi ba tableau ndambu comprendre ce que sili toza pe na ba gag kala mingi to tourner moi ba quelques gags pour to lancer yango déjà. Merci to sepeli makasi artiste Ngefi Nenga Panzi mais to ka be komo ka makasi a na mboko Angola babina ba artiste comédien o ba joueur ba classique a na mboko Angolanda baza mukie na kati bato batanga na yoka kombono na kasi bon te exactement bongo bato joueur classique basé belé babi baza mukie siko nga na yebiso kaka soki kaka émission na oleki otuni mama étoile lobala ba jeune oyo ba joueur classique na Angola na ndimi ka wasangisa komba ndefite ya solo yamba emuko mususu spinet nga so epsinga ndefi na Angola awa soko ngo sala casting moko boye pièce ngo eza na drame makasi to pièce ngo eza pièce moko tragique tragédie orozwa nani na yebiso ki na orozwa mama étoile na orozwa vérité na orozwa kingani vous comprenez to boya ngo te nayebi ke so na na eloko moko boye sengi boye tonalité m so na orozwa zenga luketo m so na orozwa dunda so na yebi ke eloko moko ya bato ba joueur classique na kozwa la beauté azali oui bon tangi misute ba sira makasi ti bazali ti la beauté azali Jackson azali tout fort azali nani soso ba sebele ba petit na biso ba ya nani petit na biso ba ya belé ba nani DJ bon DJ Pazali motangi ba oyo tebi ya kombo te na mboko yango na kombo na Angola awa fier ya classé awa na Angola neti nani artiste Emika Mandoda Afan oh Afan de la PC Mbote wala massa wala vma massa la PC Mbote place azali MK wala massa na PC Mbote mais otangi mutu moko tazala mwindu boye mutu moko mais na groupe ya bongo lobi kaka groupe avia na groupe ya servir na tangi pe moi quelques personnes groupe ya président na biso bidi pezali pona artiste na biso Ngefi to kozi trop ezanga raté mo mabanga to liaka pona mabanga mo 4 5 pesi ba mbote ba oyo tunda pardon tozonga muke na likambo ba grand te pardon na to sisi bien te to lo ba bien o mali likambo ba grand to ti o mali Angola ebungisi bato identité o mali Angola tellement bato bakangama ka moi liboke moko boye mais ba biso ko zonga kini o ko so travailler te po o ko souter nani comme za souter ba yibio souter na kini o ko so travailler te ngai so na kekin nga presque ba collègue na nga tout so na kekin na lobi na yekin na zana membre effectif na groupe Simba na okeno na groupe Simba mais na okipes na bino pesa ba Herman afini ngo kutu amonyo sans te Herman azwa film te Herman a uta okoela ba problème azana ba problème ayebisa nga ndefise là to sala nini Herman ayebi wana za parmi ba meilleurs amis na groupe Simba parmi ba meilleurs amis Herman ayebi vous comprenez que Ndiefi élément parmi la groupe Simba la ba jeune so ba no côté 3 jeunes Ndiefi azali Herman azali Dacosta azali wana nga na yebi so soki mukomsu sali grâce ozwi bino nyoso bana Simba baloba makasi bozala rateti makasi boy te tozala ka sur la formation tozwa vous comprenez tozala ka sur pourquoi moni bana Simba mukolo moko te ozwa biso na ki impolitesse tozala ka impolite nga za ka reconnaissant na mutu tout mais est-ce que problème ezani bino moko ba journaliste bo comment comprendre que muto aza grand te chance moko pesa meli oyebi ka fanda tourner ba nzonzi ngebele na Angola ya makasi est-ce que fanda aga te na tunyo ki pardon répondre nga est-ce que fanda aga papa nga za nga journaliste aza grand joueur makasi aza kini pa obeta makasi ba film be na kini opia kula to grand penda artiste munene afande Emika Mandoda mwana mama étoile bazo ba chance au moins na Angola bazo ba chance chaîne moko bien to s'abonner massivement to jamais dessiné na chaîne kitoko boye artiste Ngefi mais na zo panzela ngate sina na koma scénario makasi na mboko yo Angola
Ah bon, bato bakomaka baza belé hein. Nangolo vraiment na pesaka étoile vraiment félicitations. Étoile comme scénario. On a vraiment le groupe les étoiles et là on a la bénéficiaire qui les a moins genre morobo étoile la panzela scénario. Et là on a la bénéficiaire dans le groupe les étoiles. De la bénéficiaire on pas yé moronan étoile. Façon panzela pour na bête la équation, to travailler équation façon panzango na comprendre non. Étoile la yebi par rapport à film à comment étoile comme un scénario bien. La beauté comme un scénario bien. On a mon défi comme un scénario bien. Valdera comme un scénario bien. Basé belé natangi moi ndam. Artiste basé belé na mboko Angola. Oh ngana yebi. Mais tangi batu moko bona comme singa ka oba kuma scénario bangola bien. Oba kuma scénario makasi yopo komaka. Omona bana ba film ba mingi na Angola. Mais no ko tangi batu basaka o tangi mon étoile. Oui. Natangi Valderi. Natangi la beauté. Natangi ndiefi. Nani lisusu. DJ. Non, DJT. Zenga Luket. Ah, Zenga pas comme bien. C'est qui va casser quoi dit. Zenga pas comme bien. Vous c'est qui t'as le Zenga. Yo le bila. Zenga comme Ramakasi va faire ce qui te comme Ramakasi. Bon na groupe Mami Raesa. Na groupe ya Miraesa. Moi c'est moi comme yemoko yesa yemo ko marathon mabazakala yemo ko bien. Miraesa na Doré. Doré, bon, Doré pas comme Marana, et puis bah film. Ça va pas à Doré. Hein? Pas à Doré. Oui, à comment bien la tourner après la film, on a appelle Doré, voilà bureau nanga, Doré, respect. Première nzonzi nanga to kutana na Doré, place to yeba na Doré, yango ana. Donc il appelle. Voilà to. Na kin, wana na kin. La Doré to yeba na kin. Mère étoile to yeba na kin. La mère étoile to yeba na te. To yeba ni ba collègue depuis kin. Oya travailler na groupe Simba, oya sala ba nzonzi. To yeba ni bon. Merci vraiment. Mais les artistes moi pas comme ni makasi à Angola. Nani? A comme appel Doré ku tabenga ke pe asa les banini o ba film mususu. Nani? Arka. Bon, ngala Angola awa batu na tangelo bangwana o vraiment na mona hein, on a mona bon, na yebite so akomaka na ndenge na ye. Mettons lobi bateau bakomaka makasi na tangelo bateau bakomaka makasi. Mutu nyonso akomane. Pondeza ko ata DJ pa komane scénario. Ozo comprendre? Ata nani petit na biso abimi kolo meme akoko komane pe scénario. Et ça normal. Bateau nyonso bako komana bango scénario, mais ça la ba scénario de scénario. Papa le pan. Papa oui, papa le pan pas comme un scénario. A tourner ba film na ye mo. Na lobi bien que mutu nyonso akoki ko komane scénario mais ça la ngoti. Tout ça la rappelle to critique. Scénario mo sali scénario leki na TV, otala makambo ya buzobo yo komi. Ko komeza bien, mais ce ko batu ba otala ce ko makambo buzoba o yo komi ezoleka. Tala ko comme scénario eza facilité. Ozoko ba biso na groupe na Simba presque bato ebele bando comme scénario mais ça na film oye nango boke nango pa lule. Oye na film oza mesure comme mais so boke comme on la lule. Pourquoi? Pour avanda ki na scénario vraiment makasi. Ozo comprendre. Donc nga bato na yebi na mona étoile. Ah na bossa lisusu président Carlos a commencé un scénario. Président Carlos s'il adoré na tangi basé belé dunda yo mo poko ma scénario na webi ocho tourner film moko ya mboka awa yo mo ko ma scénario to zela sko résultat wa la TV totala dunda mo das na beti mo talon londe et toi l'aveugle te na tele ngono te na mona ki yango toi l'aveugle on a da ngamuno ko papa dunda ko mi et toi l'aveugle oui na mona ki yango malgré yo moko lobi ke ndiefi na yebi aza grand mo benga ngate po na film na Sko comme ça ranga pelime on a yo esike kenda na ba sauter. O comprendre est-ce que bilo ko rando? Non, artiste yoka. Ngai ngana sana problème makambo na bino te artiste ngana rando te makambo oyo makambo leka to wana oza ko ngai na ibi très vécu. Numéro tant sur téléphone za la. Potom sur na benga mutu moro boy ko tu na benga ote ça bien c'est. Chef Ingefi on est sa rep, so peut sa rep. On ne peut sa rep, on peut sa. Non, M comme deux peut sa répéter. Eh ben chef on ne peut sa rep. Tant on a eu un groupe Sud Afrique. Oui. Muta peut sa rep on a mona que mon non chez groupe ya théâtre ezali o ekotanga muke ezali na Ingefi na on a TV dans na tout ba. Faut comprendre Simba. On est ça oui, mais
ntango namonaka yo ozalaka su te okenda groupe moko boye osanga na blog moko boye esalaka nga bete mais numéro wana ezalaka su te ngati association des artistes et fondation toza na moko mpe autaka Karmas na bamama étoile eza Jackson toza na moko mpe auta mpa ve na biso nani bauta na bamira esa groupe moko pa Siatula pas président Siatula la beauté na pesi groupe na biso mobimba mbote donc bana nyonso ya congolaise bana ya Ojaenda bana ya Kuka tozali président Mbila na pesi mbote place ozali na pesi ba président Mbila donc batu nyonso groupe les étoiles mobimba wana groupe langa groupe les étoiles na pesi ba tout fort bazali wana ba chef tout fort ba petit na biso meme ba oya wana courage na mona musala na courage toujours ezala bongo malgré les étoiles les koya nango mais to continuera na musala bongo langage hein sonner l'orange te koya te les étoiles koya nango les étoiles etikala ka étoile na moi 3 personnes à 4 théâtre ça ba norme nango comme il faut luka mukolo mususu bato yo bengi ba grand lobaka sale mission bengi nga ndiefi na vandi wana o bengi moko vandi to sala débat sur makambu ya art o comprendre que bazaka na ba grand te vous comprendre dunda théâtre ça passe biso to ndo lunga emso lunga masina ti victoire OK makolo na ngola a bato basakana na théâtre moi na yena répétition boye ayena répétition a obligé peke ngai fona songa rekoki to lungwa po ani volonté pe rep bando banda 7h30 au comme 8h ba biso zonga ndako ba mona yo pe na périmètre ya répétition te vous comprenez donc biso dosi ba formation mo yango na mona na théâtre na ngola a moi nazo ya azo répéter a loba a singa no ba chef bo pesa transport maman bo lukela transport na zonga transport biso no ngwa masino yeboya ba zongi si pe punition ya nango donc ya koloba vraiment ezaka ke bato wana yo bengi bakabenga bango mokosusu ngana osepelo benga biso na bango